Babi mungonga boye bozi wapi soki pa crioté. Heme dolare mutombo lwaku umwana malu jibaka nkambela wasongola kajika kola Patrick Jamba mulunda wa bantu Malen mulangala mukaji mwana jiminu papa chéri jibempiana mwana bintu wa bajina bio éternité ya bolingo atanzo te kufi amour raison vivre ata dans l'au-delà na kotinga mokaka jili apela bifunda bolingo ateza kilo jamais bakomeni sayango na portere wo kolongwa c'est pas vraiment mon truc ngai na kota ki pona kozwa koluka gagne penanga je me retrouve donc voilà je me suffis comme ça donc voilà ya omoni nazaka là où nous l'avons mené Caillou, on est là dès. Mais qu'est-ce qui pousse que bateau bazokota na bateau bakota na sima na bino bavanda raté bakenda ka babi que papa chéri pa nae rien ne marche bino bat bozako na bonzima kaka bango ba jeune bazokende bino bakolo bozotika la kaka pembeni ya papa chéri. Non mon doit na calcul nae so moni pe bawa bakei bakena bango o batikali est-ce que échanger te nena obeta ba discord nanga boy banda linzaka tina minu boy vraiment talaka donc on est là est-ce que na habité est-ce que j'ai l'heure il y a quelqu'un qui souffre non mais biso to ka babi ke bafuta bino te beaucoup vivre na ba relation sous ba relation de tindelo beblo makaso lati parce que je vous signale qu'à lati penza non en fait ezaka ba dire à toi so bafuta biso te tozana bana na ndako tozana basi totangisa bango bachiki neti dernièrement avant to kanga congé bato kofuta biso tobimisa te metant tobimisa ba chef d'œuvre ya moto esala que ata tobimisi te bato bazoya kaka bazolanda baza au rendez-vous bazo consommer babiloko tosala bango ya bien moni bato mosusu bazaka na ba studio tous les jours neti batia bambeto na bango na studio wana balalelaka kuna mais oya omona boye misi nzembo lobi sous studio donc ouais na comprendre bana raison bakota ba studio po banzembo bayaka kobimisa ezalaka il faut basalaka banzembo mosusu po baconvaincre mais babi qu'il faut kobimisa banzembo mi posaka toujours à la page osaka toujours na actualité ba perdre te non à la page eza mosala bien eza kobimisa trop te à la page eza mosala bien net jusqu'au tour na concert dimanche eza actualité. Concept TV, bonjour, bonsoir, nos abonnés, nos fidèles abonnés, bino ba obonima vraiment ko s'abonner na kati ya Concept TV po botala ba élément botala émission na biso et ça la biso vraiment bien ba obo s'abonner s'il vous plaît, bo continuer ko s'abonner, bo partager ba émission ya on de ça la force na biso et ça la que nous ça la et continuer toujours au kende bosso ba open bo s'abonner s'il vous plaît, abonnez-vous massivement na kati ya Concept TV parce que awa to lobela nyonso a to zakana ba actualité ming na temps réel que la rabino mambo le kaka na réseaux sociaux ndenge rato la rabino to kosala la rabino musala o ezabongo Cynthia Mbombo ndeko na bino obo mesana na ye la Kilimanjaro de la presse mona popi ya munene oboyi osali mokili na yo na memela rabino émission oyo tolobelaka sur la vie de nos artistes car maman ba star ya mboka na biso ndenge ekendaka là je dis un grand merci à papa et maman babi couple Milandu toujours équipe Momba Concept TV na pesi binombote Jagger Vumbi Petit Mekoso ya landaka biso vraiment aza fidèle ya Concept TV bambote na esikozwami maître Bobby le coach babi maître Bobby Mikolo coach bambote na yango wana lelo na plateau na ngana zanga moko ti nazana moko ya ba musicien mboka na biso nazana moko ya bato basala honneur basala rapé musana bango kitoko comme il faut toko découvrir elongo na biso na bino ensemble tozo lobela bongo na ni Rio de Janeiro evaka bongo pa papa chéri asala musana ekuna asala kuna pembeni ya papa chéri to meka mpe ko solane ka somambo ezoleka na internet to la to la mukaka ba actualité bakisa makaka makambo bakisa makaka yango lelo na sepela kina yambela bino ye les filles les kings si tu es d'accord fongola ya biso plateau to yamba bongo invité na biso ya tongwa lelo bonjour bonjour bonne santé papa mamumbo
oya weyo bombo wa mama kamana ya kwete. Donc tant qu'il combo wana et ngai le lisanga kutu petite sœur nanga oyo wala ndangai comme on ezaki mbombo mais akufa déjà donc dommage mais na moni yo à travers quoi. Vraiment mes condoléances courage babi ba kombo et ko kanara kaka. Voilà. Santé boni. Santé très bien. Boni basango no ya mouvement boni basango ya BCBG ya papa chéri bozo évoluer ndenge ni. Mouvement ça va papa chéri pe ça va. Azaki na to bete moi trop na ba vacances oyo. Ce qui faisait que après vacances to joaki pe congé na biso. Il y a azaki na Paris. Il y a séjourné à Paris, après ailleurs. Les autres années en répétition, donc voilà, ma cam bandi quoi. Voilà. Donc papa Chéra Kendaki, obi papa Chéra Zaki na Paris, et moi quoi ça va tourner. On a bien botika qui ka anakin, nandenga bondo travailler na bien. Non, mais surtout on a vacances, donc on a congé plutôt. Bamsous bakenaï ba Congo, bamsous bakenaï ba Lubumbashi. Donc voilà, congé aussi, vacances Sili, congé Sili, donc tu reprendre même ça là déjà. Ça va, c'est les autres on a répétition, c'est vendredi tu as un concert, et puis tu es en champagne bar, et puis dimanche tu es en bandal. Voilà. Voilà, je vous signale que nous avons déjà na Rio de Janeiro, hein. Eh, comme bona. Ezaba comme ya pamba teza comme mboka mombo ya munene pays mombo Rio de Janeiro ezaba bongo to yambi yo lelo na plateau na biso ezampe mbali boso te oleka déjà na ebité moi mon gentil pour na bateau ba otala et puis bateau ba otala biso bangi ba comprendre depuis que za pembe na papa chéri au ça déjà combien de temps combien des années pembe ya papa chéri pas papa chéri na plus de 20 ans na omeli vraiment. Voilà, donc on a oublié quoi. Plus de 20 ans, c'est trop pembeni à papa chéri. Pourquoi fidélité à ma classe vous? Qu'est-ce que tu gagnes pembeni à papa chéri et ça là qui au cours à tracer chemin non parce que 20 ans c'est trop. Moi na coller à kobota un peu déjà na coco. Non en fait kolongwa c'est pas vraiment mon truc. Ngai na côté qui pona gagne penanga, je me retrouve donc voilà, je me suffis comme ça donc voilà. Et on moni nazaka là où la va mener caillou, on est là dès. Mais qu'est-ce qui pousse que bateau bazokota na bateau bakota na sima na bino ba vanda raté ba kenda ka ba que papa chéri pa na rien ne marche bino bat bozakuna bonzima kaka bango ba jeune bazo kende bino ba kolo bozo tika la kaka pemenya papa chéri. Non, on a calcul naé, so moni pe bawa bakei bakena bango o batikali est-ce que échanger te né na obeta ba discord nanga boy banda linzaka tina minu boy vraiment talaka donc on est là est-ce que na habité est-ce que j'ai l'heure il y a quelqu'un qui souffre non je pense pas donc l'apparence est trompeuse hein apparence est trompeuse au somba bilamba bondeni au somba ondeni soki sozo vivre bien te mais biso to ka ba biki ba futa bino te beaucoup mo vivre na ba relation sous ba relation de tinde le bébé ma kaso lati parce que je vous signale qu'à lati penza non en fait ezaka ka ba dire à bato so ba futa biso te to na bana na ndako to na basi to tangisa bango ba chik net dernièrement avant to kende to ka congé ba to ko futa biso. Il n'y a pas un mois. Il n'y a pas un congé parce qu'on travaille trop. Il n'y a pas orchestre de travail le roi BCBG. Mais dans qui n'a orchestre bêta bon aux athées. Tu vas vendredi, samedi, dimanche. Tu répéteras mercredi, jeudi. Vendredi, samedi, dimanche concert. Donc orchestre mon côté ça là bon. Alors le roi te bêta qui trop dans vacances que tu vas bêta ba concert ni lundi, mardi. Donc et ça dit que tellement tellement trop et à un moment donné quand même moi pause donc donc il fallait quand même qu'on moi pause pour qu'elle de l'avant quoi voilà. Plus de 10 ans, je sais pas si je me trompe,
sans album na marché mais à chaque fois boza ba concert à chaque fois marambo ezali toujours boza toujours ba répétition donc et tout qu'est-ce qui se passe pourquoi bobimisa te mais boza kaka na actualité non tobimisa te mais tant tobimisaka ba chef d'œuvre yango moto esalaka que ata tobimisi te bato bazoya kaka bazolanda baza au rendez-vous bazoconsommer babiloko tosalela bango ya bien moni bato mosusu bazalaka na bastudio tous les jours neti batia bambeto na bango na studio wana balalelaka kuna mais oya omona boye obimisi nzembo lobi susu studio donc nayo comprendre bana raison bakotaka kotaka bastudio mpo banzembo bayaka kobimisa ezalaka il faut basalaka banzembo mosusu mpo baconvaincre mais babiki il faut kobimisaka banzembo mi mpo ozalaka toujours à la page ozalaka toujours na actualité bato baperdre te non à la page eza mosala bien eza kobimisa trop te à la page eza mosala bien net siko towana concert dimanche eza actualité bobetaka banzembo ka moko ekomela roi donc so moto ayebi ke na oyokaka nzembo sina yoka banzembo siki ezozala te mais pourquoi bato bazosela se te non pourquoi bato bazosela se te bazoya kaka na concert donc c'est que tozosalela bango mosala bien bozala calme album yango bat de match ezalaki album moko très combati contre temps ezala mwa ebele soki babimisa contre temps ezali babimisa contre temps net de contre temps moko ya suka oyo ezalaki tobimisa année passée déjà producteur monsieur Simon akufaki atiki biso alors na mémoire na ye tokali kobimisa te fallait tout respecter mais je crois que cette année papa chéri azali pour parler na baproducteur mosusu je crois que cette année beaucoup sepela quoi voilà parce que yebisa biso nano osalaka nzembo moko boye esalaka mpe bien osala mpe mwa bacréno na kati ya balle de match oyo est ce que oza na nzembo moko mpe papa chéri atikeli yo to banzembo comment oui na balle de match na signé titre donc bokosepela fois passé nayembelaki bango nakendaki kota bandundu wena mugana gantsoni kagisamu ikimina ikusanguluzaga manunga mamwe naye sangulu makumaku mais sikoyo cette fois-ci tokei na bango kota Kasai $1 mutombo lwaku umwana malu jibaka nkambela wasongolaka jikakola Patrick Jamba mulunda wa bantu Malen mulangala mukaji mwana jiminu papa chéri jibempiana mwana bintu wa bajina bio éternité ya bolingo ata nzoto ekufi amour réseau vivre ata dans l'au-delà na kotinga mokaka jili apela bifunda bolingo ateza kilo jamais bakomemisa yango na portere wo donc bosepela wow et de sentir déjà que donc ça se passe comme ça. Je suis avec Rio de Janeiro koka ndenge bozo mona tozo ke na biso bien bo continuer ko commenter bo continuer ko partager l'émission na ndenge kaka to ke na nango
babi mungonga boye bozi wapi soki pas crioté na sabino que l'âge est mais mungongo ezali wana eza héritier Goga voilà donc soit rappelle temps ya rotala ba leki na yo soit rappelle temps non vraiment ça pena fierté pena ya Congo na kilelo ote c'est aussi ba jeune te ya pas papa chéri papa chéri là donc bon luka nini papa chéri te na kilelo ba jeune o ba leki bazana bango tangela biso mois 2 ou 3 te dans le bon ba innocent bazali innocent biazali na kiti innocent ba kiti si yo non innocent ba bote na kiti c'était mais ba grand ba leki na yo par rapport à innocent te ba grand le quoi bango nyonso wana otangi wana bafere bafali babina file fabre maestro baza ebele basala fierté ya Congo, ils sont nombreux donc voilà ntango otangi Fabregas otangi bina file lelo guerre na bina file na Fabregas toyebi ke bina file aute pas Fabregas aza lokwa papa lelo komona guerre entre papa na mwana et tant que yo posa grand conseil yo kopesa bango non eza bien te yango te mutu bato bayebela bino na musala bon continuer kosala kaka musala ezala bien donc pour na ngai j'applaudis pas juste en ndenge wana c'est pas bon voilà nous arrivons vers la fin toujours chité déjà question et actualité on a coûté koki kozanga te parce que tous un événement ya munene kala mingi te le 29 awa fali azobeta stade au ba grand ba beta au ba grand pe ba ote ko beta 4x4 le 29 awa fali déjà azo signé stade et puis le 25 décembre à l'issoussou héritier Watanabe azo signé. Tu peux dire quoi par là? Félicitations, bravo na bango ba na basala makambo ba vena bango basala félicitations. Voilà ngako toujours on a ozala so na ozana kin na ozana ngaya na concert wana donc koya voyage to yoko saka ko voyage non koya ko neti na za 4x4 tena za BCBG mais concert ya 4x4 na zala tout comme pe na ko ozala pe concert a fali concert ya héritier na okaki pe faire peut faire beta non mais en reportant pour l'année prochaine tokozala kaka eza au stade eza na kaka faut koya kokumisa ka culture na biso mboka na biso voilà y a pas de problème parce que stade eza ka ya papa charité eza ka ya wera son te baonde ba beta ngo mbale bele batondisaka eza ka ya bango te batondisa na kala taku tilo bantimata 4x4 batondisa kilelo babete ki kaka awa kaka kasi on a lebi batumsu bantimata babike batondisa te bafuta na yo tso yo za na concert wana bah oui est-ce que pour la yo batondisa to batondisa on est en opinion na ngate opinion bato bato il faut confirmer biso donc ne mambesa na rotondisa tondisa total la pe baninga mususu to mutala pe baninga mususu pe to ya stade za kaka ata kutu pe roga pa kobeta ne pe stade pe eza ngoka wana kala pa obeta na triomphal kaka c'est le pas baki pa obeta bah oui c'est le scrum monsieur Poutine pour na yoko to soko beti ko to donc na roya pe na makasi na osomba ba billet fort Serge Nabiso osomba billet to ba billet pour na batu pe pour na Serge na roya pe na sombi batu babillet belé, je vais te soutenir. On s'en babillet pour soutenir les babillet belé quand même. Oui, oui, ça a plaisir ma casse. Les autres petits en boca, donc il faut toujours encourager. C'est vraiment important. Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons vers la fin. Là, c'est Rio. Là, c'était Rio de Janeiro Kande Bomoni. Je crois qu'il y a beaucoup de réponses. Moi, je suis obozaki na besoin ya koyeba. Rio to komi na suka. Bato ba Holanda biso ko isa bango nini ba retenir ni na passage dans la chaîne na biso et puis ba mbote na yo mot de la fin pour la émission. Na pesi bango ka ba mbote à trop numéro na ngezali 09 98 85 26 63. 09 98 85 26 63 na pesi batu nanga bambote batu lokwa ba Mike Konzo na Londres na pesi mbote place ozali na pesi mbote trop na
vie na ngai Rami Amisi na pesi mbota trop na Patrick Djamba le millionnaire japonais na pesi mbota trop na Magin Kole mama na Prince Emerald na pesi mbota trop na vie na ngai Jean-Pierre Mongala Bagat Maman Belé Roger le combattant Guijou Maela. Ils sont vraiment nombreux, donc je vous aime. Viens à Ngwabi Mabaya, na Bosani Yote. Donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. On appelle la Pessimbo Tenabino Batubola Narabiso, abonnés Nabiso, nos fidèles abonnés Nabeta Rassete, Nabino Natina, parce que vous partagez la émission, vous sentez que s'abonner, Pebo et Maka, surtout ma commentaire Nabino et ça la Rabiso, bien, on est là que Moussa Nabiso vraiment est avancé, Moussa Nabiso Ekola, Yangana la Rabino vraiment Natina. Bah, open en boulinga, Nabino ko s'abonner, au côté de telle émission, ok, mais côté c'est l'émission vie. Comment nous ka abonner Nabiso pour osanga émission team. Alors je vous en prie, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Qu'on s'abonne à rapacité. Quand place va commencer à s'abonner en rouge. Ok, qu'à 2 fois. Deuxième fois, nous avons la notification. Tant bah image zokota bah émission zokota yo za toujours à la page et puis bon nous avons tali bosso à la émission na biso. Donc je vous aime tellement, je dis un grand merci à papa et maman babi couple Milan dona ba boss hein ba pesa moi na popi ya munene espace ah po bino botala rangani bino pe ba obo bo sepela na musana ngana linga bino mingi les vues les king toujours na sima caméra Fenek Mokonzi mon cordon Alex na pesa mbote équipe ya concept touch mobimba. Je vous aime beaucoup maître Bobby Imbo babi coach Mikolo yonde makambu na pesi mbote na en tout cas batuni subolinga boza tellement belé base na mon bay Afrique du Sud bo umela na lela bino ya dega Mikolo tozali babi vraiment Mikolo tozali kande na lobake soki nzamba zoni te tokutani prochainement bisous bye.